Pasteur Guy Mario. Disparition ya moto nyonso esalaka pasi na éviter nena ko beta maboko soki lobaba non si y avait des problèmes na moto bozana moto wana amelayo asala yo mabe mingi koleka au moins okoko ndimake moto wana akufi na mafu akufi 102 ans 110 ans 150 moto asali 130 ans bozomona teke akmobebisa bilamba sur place bon biso amso to kolemba mais bana ne moko ba kolemba ete tant que babomi so babomi moto te c'est ba garder ye donc moto wana zana nous na tina et pas na bango. Alors nous les artistes quand nous ceux qui te perdre artiste moko et la bibliothèque ndekei parce que moto azaka remplaçable azate moto nyonso azana un plus na ye amemaka na kati ya art donc ce qui akufi sa perte totale donc to récupérer les sociétés même si son enfant venait à donner ba idée à papa na été même si on prenait son cousin cousine na ye aye ko jouer à ozala na même idée que oye a quoi bisate voilà pourquoi donc c'est un regret ya ko perdre moto un artiste quoi Guy Mario akufi alors voilà et ça perte lelo mingi ezalaka sima ya liwa ya moto ebendaka bamindondo ebele yo za moko ya baartiste oza na expérience okoki koloba nini ezala na famille bamembre ya corporation na bino baartiste. Moi je crois que eza ba discours vain ouais ça la maka somme to kufi hein parce que dossier tout traitant quand il est vivant tout traiter dossier tant que est vivant mais ce qui moto kufi to rechercher les incompréhensions à nina semanaye à moins na famille il peut y avoir des problèmes non la lobaki le pango eza bisode o eza ki bonda ko eza locataire nga à moins na famille ba ko iko za na problème na famille mais nous les artistes n'éviter to gomiza maramuni na sima aya kotala ete mazaki obela ba yakite tango ezaki boye tomona ki yango awa na tango azobela en fait les camboyas ko tala moto tango azobela. Moi je crois que Tshisekedi disait ne condamne pas une personne absente. C'est ce qu'il disait Tshisekedi. Le Tshisekedi avait condamné moto à absenté. Moto ya otala ote tango oza malade. Ozo condamné pourquoi? Parce que oyebi pété pourquoi ayete. Mosu soye otala ote yozobela. Mais il n'y a pas dans la cousine, dans la cousine, pas zobela. Ça tombe. Net toye awalelo. Maman da Silva Kufaki. Tozaki na morgue ya ngaba bobila. Tozalaki kuna. Bamsuba yakite. Donc moto na moto azana tana ye. On ne doit pas condamner. Tova nara wana te pona condamner na batuke. Oya yete wa yete. J'étais malade. Oya yaki wa yete. Donc il faut tout condamner ka batute. Guy Mario était malade, au batalaki. Bazo qui opportunité. Au baké pété, tout ce que Dieu fait est bon. Donc on ne condamne personne. Tout ce qu'on a été pour nous condamner, pama. Ayakate. Yaye au Kendaga. Tant papa soit koufari na yaka. Bon, papa n'a koufari yakate. Bon, maman n'a koufari na yete. Où est le problème? Non, tout ce qu'on a pour nous condamner. Donc ce sont des choses qui arrivent, mais tout banalisant parfois et les canons wana ayakate to longolango. Bon lim c'est une question moko peut-être polémique. Artiste, comédien, corporation na bino moko neti zo simba te pourtant oyo tout le monde a déjà que bo bendani makasi ba organisation ezo simba penza te komi msusu artiste à danger ba bongisi msusu bino bo bongisi msusu simbité donc qu'est-ce qui se passe au juste nini simbité pour tout le monde achaka konga zoli la kuna que non les artistes ba yakite ba ata mamba ya cercle ba yo changer so qui cercle so qui ndenge nini donc qu'est-ce qui se passe entre bino na organisation ko la artiste à danger na ligne na compte polémique te bon mais je sais que ceux qui moto za ko insister
kakanga en intérêt na ye moto no sala ko insister soko yoki artiste akufi ala ko insister non biso non bazaka na intérêt na bango ba wela ka so moto akufi bana ba intérêt na bango badia ka kwanga na bango na likolo donc on a ni kokota na détail te badia ezai profit na bango badia ka donc na esimbe simba te o so esimbi ya ko ndima ete ya yepe simbi te ba ko ndima epete c'est la guerre entre bango na bango yo ba mesana ko kunda bato ba mesana ko lia fufuna bango dikola bibembe wana donc c'est comme ça so mama Shako akufi olingolo ba bato baliete yo bali monsieur oyebi bali bon siko lobela ngai tant ça so akufi bali akite bali atango moto azokufa eza na bato bangindaka bon eza na bato balelaka batike mpe bapauvre ndenge wana donc so moto akufi sache que y a des gens oyo bakolia wana akufi bino ozolela bosimi moto eya ye fuidi eya mais moto abendi mbongo koto atie na poche angindi mpona moto akufi ya ça se fait partout ça tokolongolango te siko tokoki koloba nini eza malamu mabe conscience ya moto esala soki olelaka bato jour eza kola soki toze bembe oke kosoma maputa na $10 oye koteka yango na $15 olemilekele jour mpo kodaye bakoteka mpe maputa komona mabe te bake kosoma na $10 bateka yango na 15 alors il faut s'attendre nango ntango yo moto akufi oyibaka kaka yo liaka kaka so moto akufi yebaka yo mpe jour okodaye balela yo mpe kolamukila bato te komela bato na ndoto te supporter so atolala ozotala bazolia ngai bazolela ngai vraiment boy mais ramoni te lamuka loba te lamuka loba soki te lala ndenge alitika balela yo polelaka bato c'est tout. Merci beaucoup artiste. Ça va de vous remercier. Merci. Voilà. Vraiment ils a passé na motema donc c'est-à-dire nzambi kaka kwa luzolo sinon nana soki nakanisi po Gimario tokutani na ye trop na matete tala kaka nga na matete ye na matete donc naza mona neti naza lota ndoto nzoka iza réalité des choses mais problème eza te eza nzela na biso nyonso toza na kati ya mutuka ya kiti na 16e mairie toyebi te biso tokokita na 40e mairie donc eza iloko moko ya kokamwa te surtout mikolo oyo biso bacomédien tokufi mingi mais toza kosenga na nzambe abatela biso alongola nanu molimo oyo ekende mwa musika ekende meme nayebi te na bangulu se ekenda nayebi te ekota na ntaba toyikende na mai nzambe kaka nkwa luzolo yango moni tokutani awa na morgue ya 51 mpona na limwa te nazali kala te naza kobeta nzembo mpona mboka me nga na kamoka ntango boza kolobake na limwa nkela yangani mwana tala ndenge mwana mati tala ntuka bayeki tasa makolo tala ndenge akei okoyanga no apinjoli na poto bango nyonso bapapa mantieko oyo azalaki pa kikedi asali groupe na ye mwana ya Muse Jeff na deplasaki mwa moke nakendaki Angola me nazongi kala te bokomona nzembo ya mboka tokobeta na bana bokomona nzembo ya pretre moko toza koyembela toboyi kotanga kombo bakoyiba nalobi bafengela bimalu baboloko solintu banga nuni mpudi bakoyiba me nalobi papa na nga moya koloba mingi eza te toza na mawa ya ndeko na biso Gimario. Merci beaucoup papa. Oui, bonjour maman. Bonjour. Oui, oza émission vraie version. Toye awa na morgue ya cinquantenaire biso toyebi pourquoi toye pona matanga ya papa Gimario.
yo pe to mono awa na siko yo to nito ba tozo impression na yo par rapport ya liwa ya papa na biso. Ah, merci beaucoup to père mon na biso frère na biso collègue na biso yango to ça awa to rendre hommage na ya suka donc soué na biso les ka bien ba kunda bien biso fait to tikala bien moi c'est pas tikala bien donc c'est ça. Oui to moni awa tant to yaki to mona ki ba artiste comédien te. D'ailleurs makambo ba me belé le ba mi que ba linga ba comédien ba sumbelier ba été mais quand même dans les autres cas tout le monde quand même de présence na bino. Sikoyo le quoi le babo c'est qu'il y a vraiment un problème na kati wana sikoyo est-ce que ko battre problème nini pour battre le baka ke artiste comédien ba sundole parce que tant on peut malade tout le monde qui c'est comme ça ça vraiment qu'il y a ko sundole ya solo. Ah so bina malade azaya ko sundanga na okama po biso ba les anciens de Muyombe gauche. Donc Guimar yo azaki malade biso to telemaki biso to lobaki ti ba beda shu ba yeba to ba ko sunga Guimar yo biso ba les anciens de to lobela ki on internet nde ba ko sunga e. Donc ceux qui le bango internet te ba ni ba ko sunga te ba intervention ti ba poto wap donc to fande gitan to zali na kimete to lobaki to benga ki ba to ba ya passer par là ba ko soutenir Guimar et puis ba yaki et l'équipe malam ti na suka ti au moni to zo kunde boye to zo bele la ka ne zo le ka bien. Bazaki ya kosundola teza na lobi ya kosundola et bien là ben mission to c'est internet bande ko na bolandi te chocolat vie to leki na les anciens ba on se basa simana ba les anciens de Muyombe gauche donc na groupe to sala ki pour na soutenir Guimar yo to leka les gars ko tali kuno okuta to lobaki trop ba pe ba sungi nzamba sali mokano na e tinde kwa tiki biso c'est ça le bani ni siko na famille ya papa Guimar. Famille ba lobani mutaku fit wana bango ba gérer la ndenge na bango so gérer tant que ba collègue de service famille peut ba gérer la ndenge na bango c'est tout. Merci beaucoup maman Chocolat. Maman via mbote pela. Mbote. To moni yo awa ko assister ndeko na yo Guimar yo akufi. Mais avant tant azaki maladie malobe tamboli ebele balobi ke bino artiste comédien bo sumbelier bo kipete. Est-ce que pour nani bongo? Na utolanda ne bosolo na chocolat. Chocolat talisio effort fourni par les anciens de Muyombe gauche. Oyo to sala ki pona ndeko na biso. Banda tango zaki na ndako kino ake hôpital, kino ake na hôpital wa suka pisika kufela ki biso bato zwa ki eto ena awa na cinquantenaire po akota na morgue. Donc biso to sali par na biso. Nazalaki maladi otalaki ngai, nazalaki na passe osungaki ngai eza likambo mutu na nzambe. Esika nyonso et puis tango nani tozaki na problème ya Guimar tozaki na problème susu ya Diana. Donc ba comédien nyonso tokoki ko sanga na kamba mona esika moko te ke biso yeyo non esengaki ba mususu bazala kotala ndeko mususu ba mususu tozala koto donc et kuna bango bande ko représenter biso pe atozo représenter bango voilà. Merci beaucoup maman Via mais lelo boye to monaki papa Guimar yo asalaki pena so d'alarme alelaki mingi. D'ailleurs, le fait que Romadjan de Kotina morgue et le baquet, bo assista qui est Tina Souka. Le loboye, il y a des sous-soutés. Mais tu as remarqué le mot moi personnellement, j'avais comme ça interview dans maman Naomi, à peine comme par hasard, papa Mouembe gauche paye et Sikawana. Mais la Lukine interview à Boyi, carrément à Boyi. Bato balobi ke ya assistant qui était bato balobi ke donc ayeko ça peut-être moi pas moko ya suka kaka donc négligence peut ezaki mingi na part na alors kaza mwana na ye bila pe ezali ba na kala est-ce que elo ni ko le ba par rapport à likambo wana en tout cas na ko le banane le roté parce que jusque là papa Muyombe gauche na lo baté ngala sa porte parole na ye déjà ye moko azawana soka zaki na besoin ya ko meka ko pesa moi idée to point de vue na ye. Justement, à tout le point de vue par rapport aux artistes comédiens, ou les monde de la bino. Non, ce qui n'a pas ça l'intervention et que la que, mon to pas sali sa moto et où t'as awa. Tout le karaté, mon to sali sa moto pour battre balobi. Non, mon to pas sali sa moto pour où t'as awa. Pour ebo taper mboma. Alors, le rôle est où t'as qui n'a moté maté. À mon équipe qui a sali sa té. Ce qui a mon équipe qui a sali sa, mais quand même pour n'en a mon équipe qui a sali sa qui. Asala ki pana parce que l'hôpital à Liboso à Kotaki c'est pareil que maman lui va jouer qui nani Guimar mais le reste wana ce qui a sali continuité te biso bana to sali ce qui ba collègue biso ba sali continuité te biso bana to sali c'est tout. Merci beaucoup donc Bozoko Landa toujours à la matanga tout le monde a kuna en direct corps ils ont presque comme Kobima donc tu ko ba toujours na
Donc basela biso que pasteur Walesa, pasteur Oya Guy Mario, pasteur église nae a continué à sûrement c'est pour faire une prière, une toute dernière prière pour nous recommander Zotamowei et pas il y a Nzambe Tata. Donc tout ça toujours toujours qu'on l'accepte ba image ango tout ça et on a bino to OK na place du 50 des artistes parce que kunande sika Kondo c'est le petit plaque ya kombo na ye parce que balobaka artiste akufaka te donc toye ko lela été mais toye ko célébrer. Merci beaucoup toujours continuer toujours na cadre émission na biso. Merci. Mère de mère. Boni. Ah yo se boire nga trop. Peselanga ba côté. Ah nazo ba suster. Na ebi trop nazo ba suster. Parce que média TV za radio te to bona ipenza mingi te pona nini bongo mama bat nyonso ba assista bat na caméra te mutu nyonso so alinga system mutu ayela caméra seke aluka eloko musu na sima caméra usota aluka ba vie na ye usota aluka zoluka assistance ezaka caméra te puis ata bibelobi oyo esali na gauche droite se bat donc na éviter amour bat bazoluka le vrai amour c'est na kati ya Jésus na kati ya Yesu nde bolingo ezali batu mutu ozani ka mutu atikali ka mutu donc koluka ba amour ebele oyo osuluka toluka amour mingi te mama mais to sepeli na intervention na yo to zui opetant mingi te parce que to ya ebembe donc tozo okoba toujours comment na bino ba artiste comédien ndele boyo ko assister ndeko na bino papa Guimard toza toujours ko assister pour eza dernier hommage naé donc to est honoré to les longona bao bazolela to les longona ndeko na biso atiki mwasi atiki libota donc to ko tika ka te libota na moko eza biologique ya ekabola mawa or biso pe famille artistique tozali nde eloko esali ke biso to ya kat na esika yango wana. Merci beaucoup Mama Kalunga. Prochainement, tu rejoins pour na makamusu sous na cadre émission na biso vraie version. Problème te son damba prêter biso vie. Merci beaucoup.